Voilà, Boloko officiel, bonjour et bonsoir, et bonjour à Baboni Nabiso, en direct de Boloko officiel, c'est Dorcas et Boloko à la présentation. Merci Naba Gaulois, merci Naba Bakou, merci Naba Toutou Oyo, Balingarabiso, Batoutou, Basapérabiso, surtout mes abonnés, abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo. Un grand merci encore une fois de plus à Namazozona 1 de Sampoukou, les nécessaires motés mémé coucou, merci beaucoup encore à l'impératrice ici la Bissal ou Babakou, nous sur le monde entier, le Gaulois, les gladiateurs en tout cas, merci et puis likez, partagez, c'est la première fois, Bayamba est déjà plusieurs fois, ah, mais c'est la première fois, Namoko, la DG, Dorcas Boloko, on a un papa Gauthier Kasso, la chaîne, en tout cas, et ça l'ina bien, et puis on a honoré, papa Gauthier, bonjour et bonsoir. Bonjour, maman Dorcas Boloko, comme madame. Bonne santé, papa. Ouais, c'est bon, ça va, non, tout ça 2 semaines en maladie. Voilà, pour nous, on peut depuis fêter. Oui, non, on se remet, mais ça va. Non, on a banni, je pense que Michel Lelo a banni qu'à prendre ailleurs. Ah, ok. On a bien le la peine à nous, Mbalali Bousso, on a boité na yepena. Sinon, ça va. En tout cas, c'est pas ma casque au monde ailleurs, Zambé pas battre encore. Après, tu as vu ma casque, côté au sein, ça la bien, et au ça la bien. Papa Gauthier, je crois toujours dans la film SB. Oui. Bon, on a l'année à partir de la maman Ndoki. On a l'année vraiment à partir ces 2 semaines. On a l'année vraiment à partir de l'année. On dirait que la maman Ndoki n'a pas l'année. Et puis, on a même téléphone. Quand on a le Cambois, tout le monde a ma casse. Donc, on a fixé un téléphone. Mais sinon, ça va. Bon, par rapport au nom de différence ligne au Yomonaka. Entre les abakou de SB et SB officiel. Parce que beaucoup d'abakou vont déclarer au SB officiel, ils mangent toujours dans la flou. Les abakou de SB, ils mangent qui toquent. Ils vont déclarer moi-même. C'est là où il peut monter les 40 TV. On va dire que la chaîne, on est différence mini aux hommes, peut-être que tu vas vendre peut-être la même, il faut arranger, peut-être que Mams na minute à compter une femme entrepreneur. Voilà. C'est-à-dire qu'à ça la bas faire. Quand on lobby à ça la deuxième chaîne, on va toujours la deuxième maison dans la gloire Mogo. Voilà, je ne pense pas qu'à ça la deuxième chaîne pour que elle est la moins bonne que la première. Ça je ne pense pas déjà. Donc ça la tout au Eroya elle est la gloire koleka au ya liboso. Bon, mutuna mutazo tala na ndenge na ye. Bon, nga penza makambo ya technique tonité, mais non tala nanu akumbeli biso nini na chaîne wa. OK. Vraiment le ko intéressant nga na yango wana. Akumbeli biso nini. Est-ce que vous avez la différence ya ba thème et jouer li. Awa na awa to nité. Zomona ba thématique na eninga développer ngo. Parce qu'il faut savoir que nyos aussi azo sala eza banato banena SB mona retomber na ngoya ka quelque part. Voilà, très bien. Yango na ndo toujours na batungana ndo ba bia moi na va réfléchir na loba ici laza philosophe parce que philosophe aza muto yo et azo réfléchir sur ba situation eza na mboka na ye. OK. Ah ndi to vandi bona communauté na biso no mona makambo za boza boy akoya na ngwa komi to apesa biso ba solution to ba réponse na ba makambo mituna o ba tuso aza kotuna ba ko zo ba réponse ta wesko ya osala ngo bongo na ba pièce na ye ya théâtre. Je me suis dit dans ça. Voilà, pas de problème. Moi, souffle. Est-ce que c'est la même chose à ça la photo? Dès lors que au moment que nous avons une image, critiquer thématique. Donc pour nous, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà, merci beaucoup. On est là juste des parenthèses à Moukia, on te là. Na Papa Gauthier. Papa Gauthier, tout le matin en théâtre. Tout le monde, Papa Nabiso, n'a pas Richard, Moukoko, ou ya Titi Bisso. On n'a pas vie, hein? Voilà, on n'a pas vie. On n'a pas vie. Donc, tu l'as dit, on va mettre ton sur la caca. Donc, il y a Papa Gauthier, n'a belle art. Donc, il y a Papa Richard, n'a belle art. Makamuso moninga ba yebi que chaque dimanche Queen na personne mbote Queen via mami na biso na pesa mbote ba fifi papi ba yebi que chaque dimanche Queen on a benganga business sakamade se beli ya olia on la matama ali na linga ngomi alors que liango presque chaque dimanche il pas ya Queen donc ba te belé bazala ba yebi nga pe to yebana bango et pas ya Queen donc c'est ça na yebi que pas Queen
Papa Gucci. Est-ce que mon le besoin est bas? Mais tout le monde à la télévision, oui, parce que même si Papa Richard a tout à fait banaté, Papa Richard a reconnu plus les lots dans le monde, c'est grâce à Belleville qu'on dit. Au moins, le problème est que Moukilelo, maman, Dorcas, ces années. Batubazo, il n'y a pas de histoire na sikoyo. Pour le dire, Batubazo, banga, babetara le passé na bango. Pour le dire, Batubazo, il n'y a pas falsifier histoire. Bazo, il y a histoire et banana bango. Alors que l'histoire est là, le passé, le présent. Et le futur tout l'avenir de tout ça là. Vous avez surtout à le passé naï. Dans le passé ko sungangai na bongsa lelo nanga pe lobi nangai. Tout comme peut le passé nanga ko rattraper nga et bomelinga le sous avenir. Donc le passé to que un exemple le roi David ba bengue l'homme selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. Mais bêtises à ça là dans le passé naï to na nakata makamle ba komango ti na Bible. Bien qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Nzambe ye moko dans le Bible. Mais pour nous baloba pe ba erreur ya ça na vie. Mais et pe qui ça te à côté la gloire. Et pe qui ça te ti le lobi soto sambela to tanga ba psom ya roi David. Ozomona. Si ko bato bazo lingondre histoire e bandi na bangote. Ezo za la moi bien. Bazo banga le passé pourquoi? Parce que bato tout par exemple ayebi ke Kandi Belleville. Ngana ibagi pas via. Yo pas via. Ne ibagi pas via. Non non mon pas via. Ton no betane li solo pas via. So il parle l'ambate de magie na mesa tolé. Yo ko bana li solo ya Kandi te mbala moko pa na bela. Autaki quelque part. Ngai pe na autaki quelque part, autant yo autaki quelque part. Mais il faut tout mettre le passé na biso, histoire na biso. Wana ne to kozala honor. Wana ba benga bango ba grand esprit. Muto azo banga te ba lobela faiblesse na ye. Muto azo banga te ba lobela ba erreur na ye. Parce que tout le baboué. Au moins par exemple parcours ya faire ninga lobaki yango. Na ba faiblesse na ye, na ba bozangi na ye. Mbongo ya mawa, na bi mana ko fona zo taxi express $5. Alors ba pina mbongo ya mawa. Azolo ba na ba faiblesse ne ko pose express wana ezali ka problème. Donc ce matin on ba moto ezalaki alingala ta zabolo akangi kashina wa mati moto mbangu ba mona ete ala est-ce que le va ce qui fait au contraire le fait le aza abengami grand esprit. Ce sont les grands esprits, les grands esprits parlent des idées. Voilà, mais le Papa Richard a titi biso. Ba te belé ba lobi cause Papa Richard, aliwa Papa Richard et Simbami na Belleville Kandi. Par rapport à l'émission, je sais pas tout ça dans nous, moi émission en gros et puis tout on a tout juste après émission ana. Chris, au fini tout ça moi pause émission. Elle m'a pas convaincu. Qu'est-ce que tu déplores et pas Belleville? Elle s'est fait mal entourée. Elle s'est fait mal entourée. Oh, Sengaini. Qu'elle fasse le tamisage de son entourage. Du point de vue comportement à Belleville, Nini opesa comme conseil na oyo mona ke eloko na ke comportement nezamabe. Na ye moko moto pas l'entreprise. Artistiquement parlant, sur scène, elle ne donne plus ce qu'elle donnait auparavant. Ça, en tout cas... À Kitty. Commentateur au Kita, je ne sais pas. Mais Belleville me donnait des frictions. Des chairs de poule quand elle jouait. C'est pas ce que j'ai retrouvé aujourd'hui. Merci beaucoup, Chris, derrière la caméra. On l'a dit, émission. Oui. Ma vie a sali que Papa Richard est venu à Loi. Ma vie a fait ça qui est suspension. À moins de Papa Richard pour y aller à la télévision, tu as le bané bilot comme la télévision. On a le bané en privé. Mais au moins, pour Nangaï, ceux qui m'ont abîmé dans les Cambodongo, peut-être que maintenant, le banon a n'engé ya boy ozo yo kate. Au moins, il a vu la biso tozana bateau yo. Soka sa amimoni ki akomi a oyoka su motute. A otika na koyoka motute, bo yoka ka plus ye. Azana tina koyoka binote parce que azad déjà kingal. Moi je pense que ti nanya koma ki aya ko lobango tina télévision, certainement banai pe ko lobanaye. Po azala be moto ba utile pe musika ti. A kobanga koyebisa ba vérité mususu te. Azalo ko la bateau yo ba kutane ka mbala moko te boaza o azali.
asa quand même Richard a quand même ba faible commencement na ye ayebi ninga bandaki donc je ne pense pas que a kozala na kubanga ya koyebise ba une certaine vérité to ko pese moi conseil moko boye donc tango lobby yango bongo pona nga na tana c'est que Richard bandaka ko loba na quelque part ye ayoka kate yango ye ko loba bongo abi Belvi aza mal entouré est-ce que vous mona que Belvi aza mal entouré mais talaka makamninga salema batu bayaka bafingaka batu facilement na kombo na yo. OK. Tu ne réagis pas. Au peut qui s'arrête tout ça qui na on na salo. Basi la lobi na biso au moins mukile yoki na pekisi bino. Botika ça il fait l'hypocrisie. À ça l'hypocrisie. Alors bi déjà pourquoi na ça hypocrisie lobi na yebi que ça passe. Yebi que et qu'on la moi passe mais na sengi na bino s'il vous plaît ne faites plus ça. OK. Comment batu ba yoki ka peki ça dit. Donc sozo sala na ndenge batu ba non maman na bango déjà alobaki. Mais on a une réaction à la raté. Et puis on a un qui est mal entouré. En tout cas, je ne pense pas qu'il est mal entouré. Mais comme vous avez dit, il est mal entouré de selon you. Selon il y a des problèmes. Il y a des problèmes. OK. Pour vivre, il faut que la bongo. Je ne pense pas qu'il est mal entouré. Je ne pense pas qu'il est mal entouré. Mais par rapport à maintenant, sur les caractères de Matara, sur les Matara, Jérémy Bayate, Gabriel Bayate, Thérèse Bayate, parce que maintenant ils ont la Belle Art Télévision. Richard a commis pour prêter la Belle Art Télévision. Dès que ce moment dans l'émission, nazo lela parce que l'artiste basal sur l'artiste parce que l'artiste ça la œuvre d'esprit. Et nous le moto ça la quatre sa œuvre d'esprit, il y a beaucoup de fois dans l'esprit. Apporter esprit moko boy. Tant on moni artiste a commis kozala bakomi ko restreindre même ba liberté na ye bakomi ko restreindre ma expression aza libre ya ko s'exprimer te akomi esclave. OK. Ona nini ona ba miette. OK. Moumbu mozangi ya mozui do muto ya ndimi ba somba liberté ne pona $20 akomi moumbu akomi esclave yango tozo mona o artiste aza muto oyo a s'exprimer librement. Yami Balé Richard asa quand même artiste yango mone pourquoi basali réunion basalité Belle Art boya to qui ne réunion mais ba bengi ba artiste et pas il y a major la Bérin qui va Bérin ba artiste ma vie que ngala bi oxygène na Bérin qui ba artiste ma vie là otoyo qui ba artiste ba qui na Richard na groupe ma vie oxygène na Bérin bango mais le passé qu'on rattrape oxygène aza secrétaire général ya ANTPC loko les ala qui ba commission ko matanga ya Bela fala qui ba benga makasi na restaurant ici que ça bureau dans un restaurant. Dans un restaurant, boya. Salle de retraite, restaurant tout ça. Bon, faire bien dans salle de retraite, boya tout ça la réunion, n'engagez tout bon ça, tout là. Mais tu y a que ce qui secrétaire général montre ça l'invitation. Nous pas qu'on peut qui ça artiste mususu ayate. Il faut artiste baler la ye. Il faut artiste n'engagez tout ça la cotisation seulement pour que ba honorer artiste. OK. Ce qui ne va pas plaque il y a Richard ba honoré na place des artistes. Donc tu as kuna na nani? C'est ça. C'est ça le problème. Aujourd'hui makambo toujours ça là. Et puis tu yeba que on mère comme on a vécu. Makambo bozo ça là lelo et ko kipe ko kanga bino lobby. Si ko lobby comme maman pardon. OK. Lobby. Nous sommes d'ailleurs à Banakas bazo les cas pas pour comprendre. Le gars carré ba chaîne italienne wa. Lobby ko comme makambo na yeba kite batina kingano. Nga makambo baka o ba na ko tina nga ba kosenga ngala ndima ngote parce qu'à un certain âge to sala ka makambo na boyebi to sala ka makambo lokola ba zo te non to sala makambo to sala ba conscience que mamno sala oyo lobi ko sala ndingeni e ko se ko répercuter contre nga toté siko yo to ebi papa Richard be sala yo ke matanga te parce que yo za baku ota bako na matanga te pour beta yo te na okenanga te wana na envoyer na nga lokola komi boye etikeli kasi boku ndai. Oh. Mais heureusement Richard a na famille na ye. OK. Bakangi famille te ba pekisa pe biso to ki na famille te. OK. Bazalo na makasi ba kepina na famille ya Richard ba biso biso lokola to kangi corps na ye muto ya pe awate biso to kesko kolela na famille. Mais le yo mo na ba il va comme maman Olivier Salondeni. Ah oui? Maman Olivier. Ah. Et puis wa comédien. Maman pesa limbisanga to honorer maman batora maman. C'est toujours solo la té. Pour asali maman Olive mtabanda ko sala. Alongoli corps na sana amemi on a cinquantenaire. Azi charge ya matanga. Oui maman Olive azali mo bo na bokara munene na baloso ba nini. Yepe ya kala mingi te ba bientôt.
Maman Livando ya bina kangi pena matanga boye ba loso ba damage ba ni bomoni pe enveloppe pena ya gaya ba famille mususu pe ningala ka pona maman ba enveloppe non to comme le niveau là ozo mona makambo yo lobby et kozala ndenge nini po ko sala matala neza bien OK siko oyo bimisi ko kotisa ngo facilement OK parce que les affaires étant boulara boyete maman na lingina prouver batu na lingina lakisa batu na suka na ngona continue chambre na ke kolela maman Livando sala ngo po azala ki première dame azala ba entreprise na ye belé azala ki na ba kotiseli na ye mo belé maman Livando zala ninga zala ki wana zepe na batebele akopa na pele ah bala ke maman Livando zala maman ba artiste et maman noki moko ya bana no kuna kufi et maman mo contribution na nga yango po ba bika komaki maman ya ba artiste lokola comme maman artiste à cause apena batu mo ah maman pole nga pena contribuer à na matanga wana mais siko yo ezala batu ba osala ngona sima donc ils a passé boté na niveau maman lui fait là na lobika ke il y a un cœur qui pleure quelque part OK il y a des larmes chaudes qui coulent quelque part on est pas dans donc c'est matala nat et on sala makampu batu mo na yo en soi ozo souffrir. En tout cas, merci beaucoup par Gauthier, mais pas Gauthier. Tout sur la photo, il y a problème, il y a un bus à moi, si tu es bien, comment on finit assis là, tu es bien, ok, il y a un mouton sur ma mère Belgique, comme on m'a collé poussière, tu auras un pas Sarah, mais le là, comment on finit assis là, on a le rôle à Mouka. Na toute mère, ok, Gelor qui mine. Gelor qui mine. Oui, maman lobby. Nde bomona kana yango te siko muto ya kati mais batindara ba peut-être mon film de Thérèse oh kasi yoki mamba lobby te to souffraka abiko tungane bomona nga una na place à revendre te mais on bien biso to la ngolo émission siko balobaka kutu la charité bien ordonnée commence par soi-même ngai na batu baza zinga na ngai na kokene na libanda ba mona ngao po soka saleli Gelor batu ba mona te non linga na sala kaka po batu ba mona mais ya kati batu bazo souffrir tina lango zani so lingo sala malamba même nzamba zo recommander banda na Jérusalem yo keka mbala moko na Galilée so nani mais on dirait pe batu o belva banda ba bela télévision bazo quitter moko te ezalaka bongo otanga nini le prince non Nicolas Machiavel bateau tout otango komi mokonzi bateau tout balandaki yo il faut ko écraser bango po bango quelque part comme ça ate na boyi mais bateau baye pa na etango akomaki wana bako se soumettre mais bateau bandaki na bango Machiavel ba il faut écraser bateau wana tout alors nosala bino bakanai ti bosani bolongwa aotikala na bateau ba se soumettre na ye na bateau bakumba melaka po bayebi ete bateau wana o bayebi le passé le faible commencement ne bakope koloba te na boyi na ngai. Ok. C'est ça la différence. Merci. Koyoka Sarah tout là pour reconnaître que si la vrai, si la Zara lokutate, si la sa assumaka, aboya no ke matanga ba comédien, aboya no rozana ba koyoka mam Sarah lobi wana. Que Belva Zara vrai te, ezani. Maman est-ce que Sarah aussi? C'est à cause de pété, on rozana. Sarah lo ba malu makambo ezali vrai. Vous mona. Si là ayebi par exemple matanga ba comédien tala kaka makambo zala kaka na groupe ya cotisation oyoka bitumbe bimi na groupe ya cotisation oyoka ba voice comme ko tambola ba ya gabi ba zo ba problème na ba makambo si ko muta ko continue ko vivre na batabongo ndenge nini muta ko continue ko vanda na batu ya bongo ndenge nini et si ko so bosangani kaka ba problème foya ata bo muta kaka na matanga ya pamba ko ya ko compatir na likama muninga bitumtala makamto mona tala niveau ba comédien ba komi batu ba benga bango ba benga manani batu ba enseignaka batu mers ba kumila batu ba mers malam batu ba zalaka ba batei na kati ya société tala niveau ba komi parce que ba comédie ba komi ko la kisa batu ke matanga komi place ya bitumba matanga komi place ya bokabwani matanga komi place ya komi muta komi ko privé akomi ko kanga njo mowei on a yemoko alors que ba makambo na ba spiritualité les kamwe belé yo yebité faut faire attention sur le plan spirituel tala niveau ba comédie ba komi siko yo lingi sila sa aya ba place ya bongo vraiment si la royauté si la zala vrai si la sera lingio ta relation na lingio te très bien si la personne a lingio a tout cela qui est mabé a ko pardonner au monde a pas beno so pene pene na pardon to moi ba ko d'accord ta zozonga si la zala vrai si la zala vrai soka boy na ye aboy soka ndimi na ye anime tala
tosala baémission awa te oyo te nomoni mpe si landimi grand esprit différence ya bango na sila yango wana en tout cas grand esprit ata yebi kaza na babaku mobondo nsima na ye mais ariskaka ke naozongisa moto me nabiki nazwa baproblème na babakuka me nayebi ndenge na kodose bango donc aozaka mpenza moni akoti meme na conflit na babakuki na ye mais sukasuka mama na biso tondimi kaka grand esprit. Voilà. Si la za vrai maman, ndeko na eloko zo boma ndeko na biso zali matalana. Matalana. Ponga bino no baki na ba émission na ngai à part kombo asila na baleza ba cook no tanga na kombo ba. Et là c'est bien vraiment. En tout cas, merci beaucoup Pagotier, to comme biso na suka. S'il faut peut-être conseil de donner à Sila. Conseil européen à continuer quand le même comportement na to ba ne pour ça na ba comédien monsieur. Kolobane asangana na ba comédie te ezamabe toko kabulu na ba comédie te mais atika la kaka grand esprit pomoni lelo za na ba comédie pe belé ye moko pas approcher si la ba kuma. OK. Si la problème na été si la ko vanda aoleka aobanga pour si la za déjà grand esprit si la za na aura moko boy atika la kaka na niveau azali wana mais de toutes les façons to yokarati oh tant que nous retourner par exemple pas yano akuta na ba comédie bébélé kutu babi ndeko moko azo natanga ka komuna ejide abi to tourner mutu na wobi ka comédie ni ba komaki mutu na point na ya zo lia mbebo muna mutu ndo sola te mais tant kaka si la fungola qui porte a créer ma ambiance. OK. Batu ba comprendre te batu tu ba yo tout autour na ye bala moko batu ba sangani batu ba pesa na ba bote moni ça c'est si la bisalo mais atika la kaka grand esprit o yazali wana a cédé azala pe mutu matalana te azala na pe mutu ya ba versatilité si la na mona no versatilité sur le bi oui eza oui sur le bi non eza non mama kozalo pe mutu matalana te sur le no pesa mutu po bible le bi même pour ça le loko faut la convaincre nango ça c'est si là asala ka likambo o pena za convaincre nango yango asali osala no makampo na matalana te mais toyebi ke a kozanga te koprésente bacondoléance na ye na Richard et puis na Mavia ana sam kuku le nécessaire na pesi babote ebele ya mama aimé kuku tolobi kaka ba nécessité baza ebele otala pe na ngamba ba nécessité wana surtout et ça la bango bien en tout cas mère merci hein. Merci beaucoup papa Gauthier. Je pense que dans la qualité on m'a dit non ça n'a pas en tout cas merci Nayo, merci à Christian la caméra, merci à tout je salue Descarrés, les rois Arthur, Elvis Lafou, Jonas Moloko, Batutu Tony Bilomini, à la prochaine, bye bye. Bye.